lelo tokolobela esika nzambe avandi ye saint oyo ya nzambe esika ye moko tata molimo mosantu avandi. Bon avant na banda sujet na ngai nakoyebisa bino boye bandeko na ngai makambo nazoloba eza biblique. Bokotanga na Enoch 24. Enoch 24 eza na Ancien Testament. Donc ba Bible ya kala. Soki bolande na Bible ya kala oyo aza na Ancien Testament bakomona Enoch 24. Nde botangi nyonso wana. Siko Enoch azalaki mwana ya Adam. Après avoir kobota Caïn na Abel bayaka kobota Enoch. Enoch wana azalaki mutu oyo azalaki na puissance makasi. Donc azalaki na pouvoir ya Nzambe. Abanda kokende likolo kozonga soka vandi muki amati likolo aki kokutana na Nzambe. Vanda na Nzambe asololaka na Nzambe. Enoch Nzambe ayokolakisa ye liye oyo ye moko tata Nzambe akovanda na mokili. Enoch balakisi ye pa tata Nzambe alakisi ye mboka oyo eza na 3 ngomba. Soki boluki yango bien bandeko langa tuka bokomona yango. Alakisi ye mboka oyo eza na 3 ngomba. Ngomba mususu ndeti biso na nkamba wana ba ngomba misatu liye wana balakisaka Enoch po makambo oyo eza na Bible eza makambo batika ekoya kosalema eza teke elekaka non batika yango ke les temps à venir yango nde kosala neti na miniti oyo so totali ke lien oyo Enoch ya lobela na Bible so botangi yango lien wana lien saint wana eza place mususu ya par na nkamba neti na nkamba esika nga naza na ngomba. Ngomba ya liboso ezali ngomba oyo botala yango bien ngomba oyo likolo nango so tali na Enoch ba définir yango bien likolo esika Nzambe ya vandi yango wana tozomona tempelo esika Nzambe ya vandi esika Nzambe ya vandi eza likolo ya ngomba et puis alobaki na se ya ngomba wana bokomona mai eza na mai so botangi yango bokomona eza na mai awa nazali eza deuxième ngomba opeza ngomba babengi yango ngombe kituka. Troisième ngomba eza après tempelo okei likolo nde esika ngomba mususu ezali babengi yango nzwamintinu. Nzwamintinu wana pe eza na ba sujet nango makambo ko important ko mususu na kokende wana na kolobela yango twana bangomba misatu na kati ya nkanda. Site saint lieu saint ya Nzambe oyo balakisaka Enoch na likolo esika Nzambe moko akovanda yango oyo esika yango siko soko tali mai omoni mai oyo même na Bible kolo Yesu azalaka na mai oyo banda koyo kosokola soki avant batu bakita na mai wana po bazwa lipamboli ezalaki nanu ke je voyais apambola mai wana ibongo mutu kokota mutaliboso yende akopambolama siko tellement que molimo mon sang ye moko s'incarner na bozoto avandi na lieu saint na ye na esika na ye tellement que ye moko aza awa mai esengaka susu anja kitate. Donc okoki kokota osokoli na ndengo ligi omati na ndengo lingi opambolami na yo ezalaka problème te mai yango eza nzinga ya banzete mais mai wana tali kasa moko ekitaka na kati te ekomaka salite te bomoni mai oyo ya sima oyo bozomona oyo eza mai oyo eza purification oyo koya ko ba purifier yo donc atozaki na ba charge ndenge ya bonzoto so koti na mai oyo okozwa kimia pe ko sentir komi pepele mai oyo eza mai moko ya lipamboli na tangu ya nkolo Yesu mai na bango bega ngo mai ya sima biso pe na tangu ya molimo mosantu mai oyo bengi yango mai ya sima eza mai oso balakisi na molimo ndeko nanga mama nanga azwa révélation ya mai o mama na ngai akitsa tonga na kati tonga ekuei alanda tonga ti azwi tonga mais Nzambe biloko mususu abombaka yango kaka na molimo biso tozomona yango te mais biso bana na yeto yebi deja eza mai oyo pesaka mutu lobiko yango esika toza mai oyo balakisaka Enoch yango eza donc Nzambe aza likolo na se na yango eza na se ya ngomba wana eza na mai wana ebwaka mako wapi na seed mai oyo ebimelaka awa ka nde bozomona na ngambo mususu mai eza te bandeli awa ekei ti na seed mai obozomona. Donc soki totali pe na kati ya Bible soki otali na Apocalypse 22 de ti na C okomona esika oyo ezo définir présence ya Nzambe na kati ya ba peuple na ye. Donc omona pela ke ezo lakisa ke Nzambe akovanda na ba serviteur na ye bako ba serviteur na ye bako banda ko servir ye ko salela ye akovanda kati na bango
et puis nzambe ye moko akomi monisa na kati ya ba serviteur na ye na Apocalypse 22 deti na se okomona eza wana na kati ya nkamba awa tozalaka na nzambe papa sino kimengo kianga ni molimo mosantu depuis ebandeli ya mokili bandeko nanga nazoyebisa bino depuis ebandeli ya mokili Adam na Eve basala awa na nkamba awa na mboka oyo esika ezali na kokoma wana na kolakisa bino esika wana basalama awa makambo ebele atangwa kala ba mystère ba miracle o botanga na Bible esalama mingi awa tokozwela bino ba site historique wana bokomona yango donc tata nzambe azana na ba serviteur na ye biso ba serviteur nzambe molimo mosanto pasi moki mbongo kiangani to salela ye tozalaka na ye tovandaka na ye et puis amilakisa epai na biso ba serviteur na ye comme biso ana kati ya nkamba tata simo kimbongo kiangani nzambe molimo mosanto banda azwa musala na maboko na tongo abimaka avandaka na biso na kati ya église na kati ya tempelo soki akoti avandaka mukongo na ye epesaka esika moi ebimelaka na pokwa abimaka azalaka na biso ba serviteur na ye avandaka esika kiti na ye epesaka mukongo esika moi ekotelaka eza na signification nango eza vraiment très important et puis biso basali na ye biso ba serviteur na ye to yembelaka ye to kumisaka ye po azali nzambe abongi na lokumu et puis jejekie koyemba okomona ye moko tata nzambe molimo mosantu azwi maloba kimbangise oye oye jejeki oye oye kusimba kusimba ve kumeka kumeka ve yandikele tia donc kosimba kosimba te komeka komeka te azali nani moto tata sima kibango kianga ni molimo mosantu nzambe aza kati na biso bandeko nanga soko tali na kati ya Enoch a définir yango nyonso oyo eza na kati makambo ezaka na Bible eza makambo ezosala lelo moto moyindo il faut kolamuka soki olamuki te pasi na biso ekosila te bazwa batela biso kombo ya prophète mundele aza ndeko na biso mais aza na pouvoir ya koyeba nzambe esika azali nzambe esika kitela mais azui kombo ya prophète atie kati na biso moya oyeba nzambe ezate okomi kaka ta nzambe aza kati na yo obengi ye prophète yango ozomona moya pasi na biso esila ezali te boyebi nzambe te mais na omona bato mingi bozoloba nzambe ekimbango asala nani esika nzambe asala mutu yo ozala nzambe obondelaka oyebi ye te soki otangi na Genèse chapitre 1 verset 26 bokomona esika définir na kati ya Bible kaka créons l'homme à notre image selon notre ressemblance ndeko na ngai sikoyo ressemblance na yo azali nani ressemblance na yo azali nani po biso ressemblance na biso tata sima kimoko kianga ni molimo mosantu nzambe pe alobi créons nous do ba nzambe baza misato nzambe ye moko akamuli amikaboli fois 3 toyembaka ngo na banzembo na bino boyembaka na Congo un seul Dieu, 2 testaments, 3 personnes en Dieu. Savez-vous boyebi yango bien nzembo wana donc un seul Dieu na kati ya 3 personnes en Dieu amikabola nzambe tata nzambe mwana nkolo nzambe molimo mosantu nde basala mutu siko tango balobi un seul Dieu 3 personnes en Dieu donc 3 personnes balobi te que 3 esprits en Dieu mais balobi que 3 personnes en Dieu nzamba za mutu ta babi 3 personnes en Dieu c'est que ça mutu lokola ngai na yo mais na comprendre te moto mwindu aza trop bleu flou ba coton wana bona wana bilongeza makasi moko na ite combien de coton ba tia bien elongi yango zo mona pas sur tozalaka nango ba guerre bozo mona na même na Bible ezali pona nini tozo sosola te ke tozalaka na nzambe tozo comprendre te ke toza na pouvoir ya makasi tokoki konyoka mate mais tonyoka mapo ani pona nini moto mwindu zo sosola te ke aza na nzambe kati na ye aza na nzambe mazo finga nzambe moto mwindu africain ndeko na ngai sosola topesa likambo pouvoir nzambe mosusu azate nulle part ailleurs à part en Afrique au nord de l'Angola na kamba Nouvelle Jérusalem ndeko na nga soki to comprendre likambo yo tokozwa kimia tolinga te ke kibo nzambe oyo ndenge nzambe kiti kati na biso
to perdre chance wana ekele lisusu epai ya mindele tala mindele bakomi kososola tala mindele bakomi koya bakomi comprendre que nzambe aza na Afrique mindele bazoya bazofuka mina tata Simon Kimbangu mindele bazo ko adorer nzambe bazoyembela nzambe pourquoi pas yo moyindo pasi na biso kosila te soki pasi na biso soki to comprendre qui est Kimbangu te neto bandozala kana pasi to bandozala kaka na milelo ndeonanga mokili oya nzambe moko asala mokili na ye a créer yango na biso ba serviteur na ye poto adoraka ye to kumisaka ye ami kitisa avanda kati na biso ami lakisa kombo ya Kimbangu esilaka te est-ce que mona biso bombe kitela biso e bombardan kamba rien tozala kaka bien pe tozo mata kaka ba continuer sur mboka bazoyaka pour comprendre pourquoi nzambe nde avandi awa comprendre ndeko na so bozala ka blé etali bino biso toza déjà na kati ya tata Molimo Mosantu mais bino ezolinga ne mokili momi va comprendre po tozo ba pouvoir na biso ya moyine tozonga esika to wuta tosala keloko te mais tu vas pas kosala biloko tu vas pas ko créer ezozanga biso voilà ni tozo ko kososola te soki to sosoli ekozala malamu mingi bon na suki na nga wana tumani à la prochaine bye mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Kimbangu nalongi mokili, Kimbangu ebele mingi mobanda, Kimbangu nalongi mokili.